mbote na bino bandeko ezanga mama Ariette isusu na kotiawa na pesi mbote na babone na ngani osoboka kutakota bomi abonné. Merci beaucoup le bozo mona liboso na biso toza na recette ya tokobenga ngonda kala mai pombisi nyonso avant ba kausi zaka nango mai nde ba kausi bino moko bomoni yango tozaka tangu ndakala ezana nu mai ezana nu ya fresh nde tozola malelo tokokende musika te na ndaka na biso tokotia tomato zenanda kisabina matsa tokotia tomato pilipili ai matungulu na l'huile d'olive na kosala nango mais pona ke nazobima mbangu na ngako na mungwa plutôt pona zobima naza na rendez-vous moko ndesko avec na sa moi émission na nga vana bima na sina salaki déjà yango awa na saki matungulu tomato ai mungwa na mafuta na belisi tomato na ngai ndakalo bakalinga kango to so kalinge ko mandenge nini nde tozwi sikoyo to chembisi na biso likolo tomate se belaki tozwi to sangisi yango sikoyo bisi na biso na tomato wana na tomato ese belaki yango ese belaki bakisa moto sikota na kotika ngo kaka na ya mafuta ko kalinga tembisi ba ndaka na biso ya mai ya ngwana oki ko sangisa ngo nyonso ensemble mais ekobela bien te mengo sali tomate na tina nga biloko ebele te na bwakeli pe pilipili pona ndako ya mutu moko te aliaka na kati nzete wana te nga moko nde naliaka ndomo nazo présenter yango ezeli bupe kitoko toche tomato matungulu bino moko kosubo moni na koza siko mai muke na bakisi ya bakisi mai po etoka muke sala mwa sauce sima tokoya ko présenter yango ndenge to na sani o volume 1 baya mwasi baya mobali bokota kota bomi abonné par Ariette Kilungu Shembo TV soko mi abonné te kota masolo kitoko ndakala yango to tiemwa pilipili na banzi bomoni yango ekobela tango ekobela tuko présenter yango pe na sani. Okay, see you bye to tika yango na moto esala musana yango